Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Mélange la bango mi balé pour c'est bon nom à la base. On dit au pao. Oyebi ke moment tozo vivre. Ceux qui ont allé réellement muto mayele. Sokola. Okosali suma kelele te. Ya, kimia. Makambo fachazo sala. Même ba maman o babota Fayoul. So bazaki ba congolaise. Balinga ba yebise mwana tika. Au Kokate. Les chefs de l'État avaient promis à Bidje Naye 8 milliards 600 dollars, 600 000 dollars par an. Ce qui fait pour les 10 ans de mandat 86 milliards de dollars. Mais les lots a proposé 7 milliards. A Boyi Yango a Matina 10 milliards. Herba Koti na conseil ya souka des ministres, ba majoré les sous. Montant ils ont fixé. Montant bozoyo kaya 16 milliards et ils allaient estimation. Parfois toko comme on a 20 milliards. Il est pas viva. Fatube. Montant ya 16 milliards, mutoko sabinoté, ce n'est pas écrit nulle part. Et ils allaient jusqu'à estimation. Mais le budget est au-delà de 10 milliards. Oui. Donc, il y a un gars qui ensemble. Et vous êtes d'accord? Combien? Il y a un 100 dollars. Budget 4 milliards 500. Budget comme 6 milliards. 15 milliards. Vous foutez 100 dollars? Oui. Alors, comme Facha Bongisi budget, c'est-à-dire Bongisi déjà salaire à Congolais. Vous êtes là dans ma boucle. Les démarches de peur. Pour équilibre économique et il faut budget et stable. Ce qui budget est amouqué, équilibre et parce que budget les sacs à partager recette, comment produire pour nous foutre à battre. Mais le budget Kabilati c'était 4 milliards 500. Nana tika budget 4 milliards 500. Nani? Et bandana mushito. Les équipés à franc. Il ne peut suivre. Mais nana on a le long dire bozobela. Bobeli. Mais on a continué. Ah ouais, ça place c'est chaud. Il devait suivre. Fatube. Comment ça le cola va palou batata ou balemba boni. Ah ouais, ça va jeune. Fatube. Kabila Kaya. Est-ce que Bolinga Fati? Comment là le bokolo base? Les lots de l'exi bango ke Fachaza Fati. Na kibino lobby, na ko continuer les sons les lots. Na yepona ko bana les sons pour 10 minutes. Tangisa bango. Na bisa kibino pourquoi John Chibango azali banda. Voilà. Il devait suivre. Viva. Bango bazo ça la politique ya Sambetu ya biso za polele. Akula. To bimisi John Chibango. Parce qu'azana plan de guerre. Ya général Didier Tumba. Azana plan de guerre. Ya général Mouzamabe. Azana na plan de guerre, il y a colonel Mamadou. Mamadou Ndala, oui. Au moment où je vous parle, il avait proposé 3 fois un plan de guerre. Baboyi a proposé Touriel Bosso.
baboyi plan na ye bazwi plan chef d'état-major bakei na 45 militaires babomi bango nyonso apropose plan ya mibale baboyi yango bazwi plan na bango bakomi kuna babomeli biso 101 militaire asali calcul alobi je suis militaire on a déjà tué 146 militaires à l'espace d'une semaine. Dans un mois, ça sera combien? Je vous propose mon plan. Wakoboya plan wana ngaina yetobe tobe bani tosilani soki bakosa kabino rebelle boy bayebaki révolution à Congo il fallait quelqu'un comme Fachi quelqu'un qui connaît les mérites l'homme responsable amoni na kati ya prison alobi babimisa ye bakangaki ye arbitrairement atali na kati ya bato ya mayele amoni muyembe alobi yaka atali na kati ya bato ya mayele alobi matungulu wanyo yaka atali ekolo te atali parti politique te atali appartenance te tribal na bato asali pour l'intérêt général du parti et pour du pays et l'intérêt général du pays lelo ntango asali makambo wana retombé ezali bozomona yango le budget qu'on est en train de majorer c'est parce que bazomona moyen de revenir et kozala ebele source de provenance ya mbongo ekozala ebele qu'est-ce qu'on va faire motu boyokaki na kombo ya Katumbi Moïse il a un grand problème bino bato bozomona ye grave kuna célèbre soki na yebisi bino bokolela na place ya mwasi na mwana na ye ce monsieur que vous voyez là c'est quelqu'un qui a mis à genoux l'économie du pays stock nyonso masango boyokaka masango na Lubumbashi le monsieur asoma masango nyonso akanga na bandako na lelo tozoke kosoma masango na Zambie pendant que Katumbi aza masango na ndako quand les services intelligents o bozaki kobenga ANER bake ko découvrir batuni qui est le propriétaire Katumbi bato bazokufa nzala yazotambola za populaire bazokabola mbongo mais bah depuis nous sommes masango plutôt fermé. Quel est l'objectif? Laissez masango. Bah tu vas souffrir. Ya bimisaba monaye important. Il devait suivre. Basa ebele. Ezali na Kimbuta. Ezali Kalev Mouton. Ezali ya Vimula Joa ya ki ministre des finances. Basombi mbongo tu ya franc, ya dollar, ouais c'est sur le terrain. Bah tiens na ba compte na bango. Babimisi franc ebele objectif moko dollar esanini chef de l'état tali bango aseki bango abengi saka Kabila te abengi Kabila bopesanga matoi UDPS viva alobi na ye tu connais Chadar Kabila le bout je connais yondo tindaki na Lubumbashi non natindaki ete na Lubumbashi ezaki congrès ya parti PPRD. Bon ça va. Comme on dit qui était congrès qui a PPRD. Maintenant na yebisa ki aloba que na 2023 yo koza pour pouvoir. Je vous jure. Parfois bino bola la kana bandaku. Parfois bomona Kabila kaka zole kanansela. Mais parfois biso tozana information mususu. S'il y a une personne dans ce pays qui respecte Félix, mutu alibosa c'est Kabila. Ayebi que s'il vit librement, c'est parce que Félix l'a voulu. Ce qui a zali na Kingakati, c'est parce que tu sais que dans l'imi yango. Bataille de gauche, bataille de droite, sont aux yeux, et ça n'est pas zali kocha trouble na règne ya Tshisekedi. Ba comprendre que Tshisekedi a lingi kimi ekota na mboka, yango lobi Kabila fanda. Mais bato bazali ko entourer Kabila, eux-mêmes ne comprennent rien. Bazali koyemba du matin au soir, tokozonge la pouvoir, tokozo pouvoir, tokosala bona 2023. Je vous dis vrai. PPRD a aligné candidat na ye, IDPS a aligné candidat na ye, même si la Mouka, Mouzit na batuna bango nyonso bakangami na PPRD, tu sais que ya komema toujours prêt président. Ba candidat maré. Po bango balonga élection na Congo. Vous avez vu le monde entier, le monde extérieur, diaspora, babandi ko comprendre. Balobi boye. Biso tozaki ko bunda pona état de droit. Voilà. Tout le monde a opposant libre.
tomona bana bazokende classe ofele tomona mbongo totindaka na pays ezosala eloko mais moto akoti na kati ya pouvoir tomoni kaza na même lutte na biso mais bino bozwi mbongo ebele na pays boye nango na diaspora po biso toyina Félix botape à côté Mouzid et Fayoul ils ont eu l'argent de FCC pas très très ceux qui te dit qui bino un jour que tomonaka Mouzid na Kingakadi ce n'était pas par hasard basala qui dit na bango bacha Tshisekedi Mopanzi bazongela pouvoir ambrier biso comme Bamoune Simbité, il faut maintenant diaboliser le monde extérieur. Voilà. Yango moni tourner bazo sala libanda mboka. Et Simbi nangote parce que bazo na mopepe moyo kanga mopepe. C'est ça. Béton. Comme bakei partout et Simbité. Bazo zonga na mboka na soni nyonswana. Manda ya mbembe sili atikali ko sala ta réunion moko te na la muka. Lelo balingi ba pesa musitu. Komi azana base te. Azana parti à malongate a kolinga acha moyiki mais soki makamu na ye ezokende en dehors ya mibeko ya l'état umukamate mukwa musimbe tango tozali na ye mubebe tozali kotala ye lokola ndeko congolais parce qu'afandi kimia soki ache des ordres c'est la loi de la République qui va le punir. Les leçons bolingi bomona yango bo comprendre pe changement ekoti botala doli makam yewana ezali exemple à suivre bakuti mutuka na yo sur les lieux de crime chauffeur na yo sur les lieux de crime garde du corps attaché na sécurité na yo sur les lieux de crime mais yo yebisi batolobi non nam natindaki bango te ozokosana nani bakei mpe na assemblée ba député bino bo vota na oyo bato wana bachaka kocha. C'est grave, hein? C'est très grave. Une vie d'un Congolais à Salimabete, même s'il avait péché contre la loi, il faut d'abord bakanga yebasa basambisa. Mais babete le massa sopi na mutu, chef de l'État a dit il veut voir clair sur les dossiers. Yango muni doli makambu. Pembe nyonso boyebi wana esili akomi mwini bayebisie si seulement si aux alliés ministres de l'Intérieur tu vas nous prouver quelle est la loi qui te dit que toi tu dois déléguer les gens sur place bake kokanga batu mutu kano kena ko sa nini policier na yo kena ko sa nini chauffeur na yo peu de plus voilà pourquoi tozali ko sa mission na cour militaire. C'est parce que Moutou Abomi agent militaire. Mazaki attaché pas na yo. Voilà. Batuna bino bakenda kotanga auto sala droit. Mituna bango je ne sais pas bazaba borné. Et voilà. Moutou babengi avocat. Mais il ne comprend rien. Doli n'a pas tué. Mais Moutou Abomi azali Moutou naye. Chaque mouvement naye il faut yeba. Ouais. Jean-Pierre même était condamné. Est-ce que Moutaboma va être en Centrafrique? Parce qu'il était commanditaire. Alors, le lot, Moutabomi, c'est un policier. Mais policier, il y en a garde, il y a ministre de l'Intérieur. Comme il y a ministre provincial de l'Intérieur, Soda Nayo, a coquille Kozalate en dehors, il y a place aux alliés. Et puis, il y a Moutouka Nayo. Voilà pourquoi les Kamoueza Kuna, pour Nabaoba Yébité, et Zalité que jalousie ou quoi que ce soit, Doli est en train de répondre par rapport à gravité à l'Ikambasali. Mais comme changement c'est côté, justice c'est zongue lengi. Yeba que Ozan a raison, Orotika a toujours raison. Doli comme il a raison, pourquoi? Kolo ya lobby, déjà mercredi. Parce que c'est un problème na prison. Pas personne en mort na mukebai. Chambre Kangami. Alors, la Simaya, Doli Bakambo Bolingi na Nakota. Nani? Mambo ikasita kwira bongoli motema. Lisanga bonganga oui, mais bitakwira lobby, Kabila fanda kimia. Kabila fanda nye.
Moment nano ekoki te. Bitakwira lobby, c'est encore prématuré. Kabila, tu as fait 18 ans. Tu sais qu'il a moins d'une année. Yondo tindaki na Lubumbashi. Non, na tindaki été. Na Lubumbashi Zaki, congrès y a parti, PPRD. Bon ça va. Comme au tindaki été. Congrès Zaki a PPRD. Maintenant na yebisaki a lobake. Na 2023 yoko pour pouvoir. Je vous jure. Parfois bino bola la kanabandaku. Parfois, bon, on a Kabila Kakazole Kanansela, mais parfois, il y a une information. S'il y a une personne dans ce pays qui respecte Félix, c'est Kabila. Ayebi que s'il vit librement, c'est parce que Félix l'a voulu. Ce qui a Zalina Kingakati, c'est parce que tu sais qu'il y a des yango. Bataille de gauche, bataille de droite, sont aux juillet, et ils ont trouble dans règne à Tshisekedi. Va comprendre que tu sais qu'il y a des qui sont côté Namboka, il y a un lobby Kabila Fanda. Mais bateau bazali ko entourer Kabila, eux-mêmes ne comprennent rien. Bazali koyemba du matin au soir, tokozonge la pouvoir, tokozo pouvoir, tokosala bona 2023. Je vous dis vrai. PPRD a aligné candidat naye, IDPS a aligné candidat naye, même si la Mouka Mouzit tuna batuna bango nyonso bakangami na PPRD, tu sais qu'il y a combien toujours prêt président. Pour bango balonga élection na Congo, vous avez vu le monde entier, le monde extérieur, diaspora babandi ko comprendre. Balobi boye. Biso tozaki ko bunda pona état de droit. Voilà. Tout le monde a opposant libre. Tout le monde a bana bazo que de glace au fêlé. Tout le monde a mbongo totinda kana pays et zo sale loko. Mais muto akoti na kati ya pouvoir, tout le monde kaza na même lutte na biso. Mais bino bozwi mbongo ebele na pays, boye nango na diaspora, bo biso to ina Félix, bo taper à côté. Mouzit et Fayoul, ils ont eu l'argent de FCC. Pas très très. Ce qui te dit que un jour que tout le monde a Mouzit na Kingakadi, ce n'était pas par hasard. Basala qui dit na bango bacha tu sais que di Mupanzi bazonge la pouvoir. Ambrier biso. Comme Bamoune Simbité, il faut maintenant diaboliser le monde extérieur. Voilà. Yango moni tourner bazo sala libanda mboka. Et Simbi nangote parce que bazo na mupepe moyo kanga mupepe. C'est ça. Béton. Comme bakay partout et Simbité. Bazo zonga na mboka na soni nyonswana. Manda ya mbembe sili atikali ko sala ta réunion moko te na la muka. Lelo balingi ba pesa muzitu. Comme ya zana base te. Azana parti ya malunga te. Akolinga acha moyiki. Mais soki makamuna ye ezokende en dehors. Ya mibeko ya l'état umukamate. Mukwa. Musimbe. Tango tozali na ye. Mubebe. Tozali kotala ye lokola ndeko congolais parce qu'afandi kimia. Ce qui est des ordres, c'est la loi de la République qui va le punir. Les leçons bolingi bomona yango, bon comprendre le changement et koti, botala doli makam. Yewana. Et j'ai l'exemple à suivre. Bakuti mutuka na yo sur les lieux de crime. Chauffeur na yo sur les lieux de crime. Garde du corps attaché à la sécurité na yo sur les lieux de crime. Mais yo yebisi batolobi non. Nam na tinda ki bangote. Ozoko sana nani. Bakay ben ensemble. Ba député bino bo vota na oyo batouana bachaka kocha. C'est grave, hein? C'est grave. Une vie d'un Congolais à Salimabete, même s'il avait péché contre la loi, il faut d'abord bakanga yebasa basambisa. Mais babete le massa soit na mutu. Chef de l'État a dit il veut voir clair sur les dossiers. Yango muni doli makambu. Pembe nyonso boyebi wana esili. Akayiko li akomi mwe. Bayebisie, si seulement si, aux alliés ministres de l'Intérieur, tu vas nous prouver quelle est la loi qui te dit que toi, tu dois déléguer les gens sur place, pas que Kokanga, Batu. Moutou kanwe kenako sanin,
policier na yo akende osa nini chauffeur na yo pe de plus. Voilà pourquoi tozali kosa miso na cour militaire. C'est parce que muto abomi aza militaire. Mazaki attaché pas na yo. Batu na bino bakenda kotanga auto sala droit. Mituna bango je ne sais pas baza ba borné. Muto babengi avocat. Mais il ne comprend rien. Doli n'a pas tué. Mais muto abomi azali mutu na ye. Chaque mouvement na ye il faut ye ya yeba. Jean-Pierre même était condamné. Est-ce que Moutaboma va être en Centrafrique? Parce qu'il était commanditaire. Alors, le lot, Moutabomi, c'est un policier. Mais policier, il y en a garde. Il y a ministre de l'Intérieur. Comme il y a un ministre provincial de l'Intérieur, Soda Nayo, à Koki Kozalate en dehors, il y a plein de choses. Et puis, il y a Moutouka-Nayo. Voilà pourquoi les Kamoueza Kuna, pour n'avoir évité. Et Zalité, que jalousie ou quoi que ce soit, Doli est en train de répondre par rapport à gravité, il y a les Kambasali. Mais comme changement c'est côté, justice c'est zongue lengi. Yeba que, Ozana raison, Ogotika a toujours na raison. Doli comme il y a raison, te, Moukwa. Kolo ya lobby, ils ont déjà mercredi. Parce que c'est un problème na ye. Na prison. Pas personne en mort na mukebai. Parce chambre kangami. Alors, la simaya doni bakambo bolingi na akota. Nani? Mambo ikasa itakwira bongoli motema. Lisanga bonganga oui, mais bitakwira lobi kabila fanda kimia. Kabila fanda nye. Momana ne kokite. Bitakwira lobby, c'est encore prématuré. Kabila, tu as fait 18 ans. Tu sais qu'à moins d'une année. Une baisse, viva. Alors le prochain. Bokoye baye kalate parce que justice azo sa musanana. Alors yo mutofandi kuna keba na bilobela justice ezongi elengi makasi. Ofingi, oyibi, obumi, okosamisama conformément à la loi. Abou.